bisa osiku ba fanatique ya fali balinganga naza na ba fanatique ya bagolwa na ba fanatique ya ba wario donc siko na kati wana nga naza comédien donc bango kutu faut ba yebisa pena te botika mwana bana mai eza normal oso mpwana batu msu balingaka nga baza bagolwa mamsu balingaka ladi esobe baza ba wario donc na mukusa epona nga na olinga bango mbali asepelaka na idéologie na bango makasi nzambe penda sunga bango bakende su liboso okutu baosala eza yango te ozo mpwana mais est-ce que likambo moko boye oyo ezali lokola neti kope ya bato nyonso tu ekokufa likolo ta mosusu ya bato mibale tolingaka bango nyonso tu epuis ntango bango baoyokana te na place esepelisa bato yebake bato balingaka bamona bango baza bien eyepesa bango kitoko te so bakokoyokana te ntango mosusu eza bamakambo bango mo bayebi biso toyebi te me ngai ekopekisa nga te ke nalinga sila to nalinga belvie mpo bango mibale baoyokana te naofélicité bango nga mpena ndenge na boye nga namona bango baa bamaster nga kutu maamba kigolwa na kiwario napesi bagolwa mbote napesi bawario mbote ozo mpwana mais biso toa bagolwa te toa bawario te nga epa fali na wario te epa affaire na golwa te donc ça dit naza masa na ye naza masa na ye parce que to uti to bandi wana tango tozo bima papa bon différence ezaka ka oya ye mais toza pena dans ba génération na biso na bango toa bana wenge mais lelo oyo so bakomo loba pena ke makambo baosala baoedike biso nini tosani wana tokolisa to toboma ti nga nazalaki na président Caleb toyaki na Gare du Nord tomoni bamama moko baye penda boye wana mais papa est-ce que bokosala boye te mpona bandeko na biso mpe tosalanga befort nini te ezosalanga mais yelo mosusu ta mosusu eza nango cope so mpe ezopelesa nango sikoyo yo opesa ya lokola neti ke ndenge eza boye yo kreye cope nango moko boye omoni mpe ezofuta yo omoni mpe ke déjà boye popopopo sikoyo moto ayaka apesa conseil mba moko so otali eza mpona intérêt na yo oyokana ope te so olingi mais eloko so tobi toyela intérêt ta mosusu ya mosala oyo tosala bamekana okotya na se parce que toyebi bango bazalaki ensemble ozo mpwana nga na déjà si toyebana ata toswani lelo mpo lobi toyokana est-ce que fo toyoka soni te mpo si toyebana On a du gaz et du pétrole. Restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes. 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Amoureux de la culture, l'adresse elle est bonne et vous qui aimez l'information puisée à la source, ici c'est Congo Révolution News avec votre humble serviteur que je suis, Michel Combé, Aigle Royal, l'encadreur des sorciers. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour l'avancement de cette émission. Merci également
à monsieur l'ingénieur Marno Tunga, petit frère propre, il est là derrière toutes les caméras, ainsi qu'à la réalisation. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Plaisir, on est toujours Yabiso, Yakoye Baké, vous continuera à prêter attention à Bino par rapport à contenu et Zabongo divulgué dans cette émission. Loin de nous, en tout cas, l'intention de nous substituer en savant. Tu rappelles Bato Touriko Bunga, place au Bunga qui est le numéro 1. Ne cessez surtout pas de nous écrire, de nous faire parvenir vos suggestions, ainsi que vos remarques, et on les faire parvenir. Et n'a pas soutien à Bino surtout, et on est sur la émission Ekoka, Kende Liboso. Merci également. Et tout d'emblée comme ça, d'entrée de jeu dans l'Ingapina, c'est un simple, facile et gratuit en même temps. Tout vous abonnez, ou s'abonner, cloche les arts s'abonner, ou s'abonner non. Et ça n'a pas gratuit. Et puis partager kaka image Joana, c'est la meilleure façon pour nous soutenir une chaîne Nabino et puis émission Nabino décryptage. Moi je suis très heureux comme ça d'entre le jeu n'a pas sapé. Grand merci Nabal. Oh Yabiso nous partout Bozali, Clément, CMK, Clément Kadogo place au ça. Merci Nayo, merci beaucoup parce que tu as mon maman on a mon l'œil du phénomène quoi. Yo nous satellite ce phénomène à niveau espace Schengen. Merci à l'assistance des refrains de monsieur Lenoir. Ben tout boîte à l'habitude de partout, je suis très heureux de recevoir un artiste avec un grand art, un artiste digne de ce nom. Ça faisait un bon moment, na Luka qui parce qu'en plan de temps n'est pas moins compliqué, mais le lot quand même n'a pas pédé parce que à répondre à l'invitation à Bisso pour honorer l'invitation à Bino parce que bon sur les alliés il y a à boire et à manger. Phénomène, femme et homme l'a dit Sobé, où tout montre coach brésilien. Zagalo. D'abord, sois le bienvenu dans cette émission et puis comment te portes-tu? Vraiment, merci beaucoup. Je m'ai topé. Vraiment affirmatif, ça va. Moi, ce qu'on a dans mon monde, ça va. On a un confirmé. Ça va. Vraiment normal. On a peine tranquille. Malgré nos artistes, nous en avons bien, mais on n'a pas de contact. Ah mais ouais, devant maman Boukile, toi on a vu bien mais pas de contact avec pas de contact avec n'importe qui quoi. Et le baba vient à biso banyako c'est ba grand prêtre. Tout ça Léonine. Non mais c'est la gaieté hein. Comment on a vu la gaieté hein? Comment on a vraiment la gaieté? Na sonia lo bangote, mututo za ba idole na sport na football. Idole nangai eza ancien joueur ya Imana nono kidoda iwana bina idole nanga kidoda na musique na ba idole mi balé ça frère Carlito là ça et puis Jonolo on a ba idole nanga ndule yango wana et puis na comédie na ça na Mister Setula et puis la di Esobi so na bien na bimi na kati na baby parce que nga son a raté dimanche. En tout cas, lundi, na 7h45, quelque chose comme ça. 8h, téléphone à talent avant la vie. Voilà. On comprend même horaire, on est allé. Si on a raté un dimanche, parce que tu as là, Libanda, dans les appels Libanda, on a appelé ça peu Moutulanga, Moutuna Mbote. Et puis, vaut mieux tard que jamais, te souhaiter bon anniversaire. Les gourous de la secte. Pati Kabessa. Nous te morons bien, hein? Ah, on a venu dans vrai mout. Pati Kabessa, les gourous. Pas Zalinga peine à pêcher Bambote Bélé. À jouer un rôle n'est pas non parce que na santara considération mutuelle et pas naïe envers eux et puis envers eux parce que c'est vraiment les membres déjà on a ba bozar banini à jouer des risques à reproduire yo ezaka non ndeni c'est ça donc Pati Kabessa ngana ito koma pena famille ndenge mona ba Guillaume Vangi d'ailleurs Guillaume Vangi mutape ntanga e Pati Kabessa to koma pena libota de to zala biso to wana donc ndenge ba loba ke donc mutu ayeba na na sima mutu ngana yebaki Pati Kabessa ezaki mambuka ya production ye déjà za ami ya artiste so tali Pati Kabessa vraiment aza branché azana artiste parce que mo aza mwana académie architecture intérieure avant de ça wana mpe monde naye isala ke tokutana tokangi pe tokoli ensemble totikala pene ngana c'est la famille même déjà so ngana kepa na bango donc mère na bango soka amoninga donc ba ya désir bango nyonso ba Jino Kabessa donc tokoma pena famille. Mais ça fait énormément plaisir. On a quand même toi peine un camarade ne boit ou mais lipe na métier. Si tu comment passer na bino na kaka wana na mikal na yetse na biso. Elle aura vite les manwa beta mais là ça aussi pour. Ozo même nga onde to vandi boy pour quand j'ai mission. Mais soto bimé na ndenga plateau pena libota. Libota ya ça. Bien que oza muta Barça, ngala muta Real. La Mona Lisa la biso place to kufa la Mona Lisa. Non mais pourquoi bien on a nos Zagalo yo tana wapi? Donc Zagalo eza
kombo wana ba mistaka ba pesanga parce que moni nga na laki ti na groupe na utaka. Donc ça dit ba président nga ba formanga ba nini tout ça. Donc banda aux à l'aise. Surtout une répétition. Donc ça dit ba pano mona pena ki petit joie. Simano makambo. So na bando pesa répétition formation. Donc ça na ba artiste belé au mona ba ngo ba ça la théâtre. Baza formé par nga. Na mikolo belé mais tam sunga na petit ya ba mikolo belé mais na formé belé. Mais pas respect elle moko bimsa ba kombo ils a tina te mais bango mo ba yebi pena kete. Tu vois na formation. Donc comment on a coach brésilien? Zila zana tu continue. Na zio parole. Na mo na zio yango. Na yebi ke na olinga na zong selo yango. Na tuno ki mutu na parce que tu es ba que de la musique au fait de l'art au sport ils ont trait du nom ya muke. Voilà. Yo d'abord aux nos grands sportifs parce que to ba yebite ba yebike ba ngana informer bino mais sobe obino boy ba jouer moi kala vita boy no beki beta tifoid et là on a beta tifoid makasi ba yebi tifoid yebi na ballon c'est ça on qu'on a idée na no Zagalo le Zaka entraîneur à Brésil ouais on a comprendre était ce qu'on balisa qui on a art dramatique sikoyo donc le kola moni ti Brésil to le barawazo 5 fois coupe du monde donc sikoyo ba sekona ba beta na système ya Zagalo ou atika na Brésil yango ti le ba betela so ngata on a na théâtre na ye na bisi bango na bikete nga awe pana nga moni ndenge to sala biso nyonso tout théâtre biso to ana ba style oyo vraiment faut te protéger le style ba brésilien d'autant bozo beta bozo sa théâtre donc ba mona pena ke boya style na bino moko na lobango ka ndengo na ba masa pe malmo ba tsaka obenga nga Zagalo coach brésilien donc itika la ndengo mutu montre mutu montre donc na bula air surtout air tout donc montre ndenge zo sala nga pendenge ba inspiration yak yo zano wa coach brésilien ba donc tio moni ba na zo kombo mais comment on peut la tayo net nga sona mono benga wa Zagalo pour etika la bon nga peso benga Zagalo na yeba déjà mutakode kinga kati mais phénomène sobe moi je suis très heureux parce que Hernandez na mona yo par sobe c'est la gaieté. Voilà. Avant tout, quand on a l'actualité, tout récemment, nous avons fraîchement aussi Mboka Amien qu'on a Mboka Mutunangai, DJ Fils de l'Homme Place aux Ali, Joël Lukusa, voilà, puis Master Penda, DJ Fils de l'Homme Place aux Ali, Joël Lukusa, Justin Goma de Liverpool. Voilà, c'est Nanunza ou votre chérie. Donc, en tout cas, on peut ça merci à trop, na ban Amien, Nazari Kuna Namoni, Nanunza ou Yemoko. Mère nanga oya produisaki nga kuna la productrice maman Lili Mavinga et puis ba masa ba msusu baza kuna donc il est quand bien tozala kuto wana donc na ba Clément Kadogo SMK ba Yves Pambani ba Ville Pambani to buta pena délégation Paris ba tuna yo penza okumba ki donc ça dit to keneki ko ya mam na bisoti ya lo kwa net ndenge zala kaka Messi sera que longo bag ça que soki Paris ya memi na ba Neymar na ba oya yi na ba oya yende biso to ngenda pena donc délégation donc ba sœur nanga tata Bernadette Longo on m'a pena que bakar pena to landani donc ba James Mabia la Playboy ba Maluba du ba Parapolo to que ba na mi pena ba ngwe pena que délégation pena uti Paris ba yi e ba nini ko soutenir pena nduliste mais artiste et comédien Bakarian to papa spectacle pe kitoko ba James Mabiala ba Parapolo bisotu ba Guy Foulard donc il y a une délégation ba Malubadu ba bitozodi to coach na mien amé biso kitoko ba spectacle l'équipe kitoko ma mtu pepele kangi bisaka na tongo na ngoto bimi tozongi to tiki sango na mi to bi manon na mien te tozaka na mien. Voilà, j'ai fait un clin d'œil particulier. Parce que bah c'est qui a trop et puis et là au muro bah tu vas seppeler ma casse bah satana qui n'angote kota na kotika ande na sala entrer quoi Michael Jackson na ça papa na ngina ko ya boy Clément Kadogo bloquer ngana makolo na kiti na ngope na boy na ngina ko maloko net ba 6 cm. Oh OK mobile donc na tikali pena donc pena Michael ko tant na zongi boy mbala mo la message biso nyonso tout tellement est-ce qu'on a ilona boma ba mto na bi 10 minutes de silence 10 minutes de silence pour na est bande ko na biso ba kufa na est ba biteza 10 minutes c'est comme échafaudage tellement ba kufa bele faut ça 10 minutes pour na ata 10 heures de temps ya ko télémaga dans la comédie le message est l'équipe oui
ti tellement une minute de silence wana le bino tout ko ta tout blocage silibo pa spectacle to banya on a un message c'est autant on a yesu ko vanda comédie tito va essayer. Mais ça fait plaisir parce que moi j'avais pour le temps Jimmy Chibanga Porte de la Chapelle, partenaire à vie de cette émission, en Iris la bière expérimentée, et puis petit nanga tout faire le nom d'ossi les Toulousains, Marno Tonga Azoya Bordeaux dans l'arène kuna, et puis Rebecca Solo Mona Esther Lotika on a balé qui n'a biso de la part de David Angali le perfectionniste to vanaki to raisonner nga na mona ki image wana au sali geste wana nabi phénomène aïe na gaieté mais pendant que bazo linga baseka à faire passer message wana men aux appels na ba fan batala ka okuna le beaucoup so ils ont un problème tout mobile ça un problème mais c'est ça il faut faire passer message mo fort na bande na biso o batala biso parce que to comme partout toi ti kuna batala vraiment bandeko yo bazana est le quoi baza ba congolais ba yeba ke partout congolais azali baza dérangé. Parce que ceux qui est wana ils a parti à Congo donc ceux qui mutu azana est azana kimiate donc c'est que congolais ni surtout azana kimiate même na biso bartiste tozo sekisa batu ba oseka batu mso ba olo bakia mendenge nini kuna batu ba okufa bino awa bosa la comédie batu ba oseka donc ça dit ko seka wana kaka donc de tolobaka biso ba humoriste donc ça dit ko lela na biso ils ana lisano donc tozo lela na bango donc tozo lela parce que bande kona biso donc ça dit tozo compatir vraiment na bande kona biso bazana est ba yibake congolais ni surtout azasima na bango tokozwa kimia tim ko tokoyoka est wana pena kimia ekoti ba o basala rapport kimia ekota partout basala pe makasi po kimia ekota na est wana po eumeli batu misusu ba pays misusu toyoka ba makambo ya bongo te pourquoi ka côté na biso en tout cas to sengi vraiment kimia fo ekota na est wana parce que ndenge ka yo moko lubi musapi oyo to mona bato belé likolo ya sikama esuye na musapi zangi pongi na butu azangi pongi biso to uzana kimia ndeni soko bande kona biso kuna bazo souffrir le message on est véhiculé tout le monde qui kota pe le lo bato conscience c'est comme la mukamakasi mais c'est ça le lo yo lobeli ngana lobeli ya lobeli mbuta konzo yeye inkiwa lobeli Clément Kadogo à Lobeli, James Mabia à Lobeli, nani Didier Nzongo à Lobeli. Nani ndeko na biso mususu Jomas Masikita à Lobeli. Donc Jomata Masikini toloba à Lobeli. José de Londres à Lobeli. Werenson à Lobeli, JB à Lobeli, Kofi à Lobeli. Ba joueur ba Lobeli, tout le monde qui ango ba le par na biso. Lelo oyo biso nyonso tu ekomi pena donc ça dit likambu nyonso tu a Congo simbi congolais moko simbi ba congolais nyonso tu ba utika ba robanga biso eloko ebomisa biso ka malobo to bandolo ba ennemi ya congolais izaka congolais faut tika langage wana le mot vraiment capital faut tika langage wana ba langage wana yé na ba division ba nini ennemi ya congolais cause congolais te donc ça dit congolais ndeko na congolais c'est ça. Mais le mot finalement et retenir attention dans la phase de tout le barango le slogan mais un réseau compte en pratique ils ont kabolande ko biso c'est ça dans moment où le Congo a un problème et n'est mieux qu'on a cause à sous congolais il faut qu'on batte sur base en maël on a pas pu faire tout par exemple moi ya idole nanga alors ba le rwanda olo la samuté ma bena yo ya ko boki la ndeko no congolais mbaso zombaso wana boki la ngo bato kuna bazo ba muta biso c'est ça c'est ça le vélo un mystère c'est tout il y a Christophe Kidumu voilà so muta bale muta ndembo beta gauche beta droite jogo so ba njiliti to ata tala ba terrain bele njili ya wa Brésil ata mama ebe beta bale ata mama ko beta dada ata mona yepe na uti kitunga na asombi pena biloko na ba win taxi banini ka ba terrain na biso ballon so yo ka mère jongler pas a ozong samba moto mona pa abua ki bo ale ta recevoir les ballons on est en train de monter au sac carrière na balete
en tout cas rota la canne tout le monde a canne ah bale o biso to bana obeta wana ba air wana yaki ba bale muko yaki pasi makasi ah bale ma chance kutu nzamba yebaki po bana obenanga toujours matoi yo nzambe mdo bendo bon osana dono ya comédie nzambe mdo bendo bon mais so nzambe te ma trop to beta na so bale parce que to bana olinga bale to beti pe to mati ba division mais nzamba bana otikanga te kubendanga kama to yo mano yo na monyo yo kakati bato bana posa na yo fo sekisa muki donc na yepe boye na tepe esprit aller lelo les rois du rire on se comprend les rois du rire phénomène femme énorme marambo belé ngas qu'on a s'appelle là parce que na mona ke Rita ba bilo rebelle ya papa spirituel na yo vient na biso tira biso grand yaya maître pai asara na ba bilo ne mo boye dans c'était ne mo boye achawe acha manyanga achawe ora lo mke ko achawe emoro ati swana na yi mo ba jema ho parce que yo ça là qui wana ni bilo on pio o héritango yo poko o komana ba ma papa mo boye mystique ba slogan ba mal mambo et kotati na musique ça là ba succès nango te omoni ndeza boye mwana nyonso tufu azwa père na parce que père ya la kisio makambo oui vous allez pena na moi batik na parce que voilà biso en tout cas nga na lobango vewana to uta ina biso na ba comédie moko boye na nga sa na groupe moko biteata na ngaba na Saint Adrien bato beleta na beta lisolo ba ibinga na koli pena na kati ngaba wana uta njili petit dimi na ya ko apprendre théâtre moko no ba chiki na nga normal mais côté iloko na nga na lingaki en tout cas na lingaki yango abandai ko sala tout penza po lelo esimba abandai ya meta on a quelle nouvelle loinge oui naki na boulot maître pas tant mona ki a fait mangwao a si fait munduira bi ke pecho au kangamboko po ana biloko moko po kaza na mwana asanta ni na remaka ni ya particulier po za ba te belé la ngana ye là to yebi sonyo surtout na ba de Londres ba zigura bio ba muso to okuta ba zigura to okuta ba bébé santé na mouvement ba mama loso mais winga na bana na théâtre pe avant tongo kala na ba groupe na utaki bon on est dans le mati division na mati sco division na okuta ba to ba mama loso ba yungu ba yuyu na okuta ibele moko kina boza cheval blanc jelo cheval blanc azali azape akanga matro na vena nga gau là on a eu tout coup de cheval ba bébé santé ba ni tout ça mettez pas tasco ba pichou pe na ba pichou ba pe na ba boga élégant propre ba ni biso na ba de Londres tanto yaki bona vaga sika to yesiko alinga siko to zo ba pichou mungu boye po koto wana suko venga dios po ba ngo izale pe na donc ko net ndeto vita imana ba jani ba po Firenze ba Sami Mokili ba ni ntango so azu biso bien na peni nga sko na BTV nga ko landa no ba forme oti nga na théâtre ba forme oti nga ma kwa père mo na seki saka danger abia na bivie na seki saka danger na bisi na mona mtaseksa lo kwa ngate abia bongo biso so moto lo bani bongo ye mo no grand abi petit bongo biso nga BTV bino bo seki saka menga na seki saka bandinga papa na sima répétition mo bo tout le monde KO sangwe kei bato nyonso ba masa mo ba bana uta bakota ba bumbu kuna bango ba yaka déjà donc ça dit bazo bango na kata mouvement donc ça dit ndenga joie na théâtre donc ça dit aoya répétition si milate na kibilamba na et puis tant azo ya tala lo moto ba olande déjà ba koko mbati aina full na bon ba yaka déjà ndengwana o mona déjà si asala ba maquillage wapi répétition biso so to ya ngona ndenga ba na chiki pe na propre ba nini tout ça mais so na zuika espace ba o mona mama tout quoi tout tikali mettre pas sur quoi c'est un petit que yo pena nengo zaboy suginga na zawa na yo zawa avant mangwa kota na scène il faut ngana répéter na rôle na placer babilo comme sous papa tango ya royal vie tala na sala ki ngoboy mama lo so to répéter déjà tiens papa to pe sa vieille image ya ozwaka copie papa nous ça squelette ya s'adapter donc c'est ça na mouvement to yaka na mambo yango monita biso to kendaka ngai vegau mundueri na zimno na ni ntuka te biso to na 4
so na 4 Papa Fouka te. bango ba papa fuka ba uta na groupe na bango mo kipe ya yo bana njili kuna ndesko yo to boma groupe hapo ba zaka pe danger ba no ya mabe ba papa fuka ba papa nzoka ba kikedi ba ka na groupe na bango mo kuna talisko bite biso lo kwa télévision déjà ba image ya li ba espace ya li to récupérer bango to koti bango so na kata groupe de to rosa liste boy Malemambo. voilà vous comprenez mais biso ko yango moni tango to kindaka la regretta kanga mabe petit wana ke kala boy donc mettre pas pour na ye to kende mais ba récupérer kanga na zonga Bon ba ki na bango. mais faut nga na zonga et puis na zonga pe des fois boy ici mbarate koto ba otumisa koto pe ba na comme le quoi mutu ba wela natali pe ka ba Au tracé non. tracé Le phénomène est sobé. ouais Comme une marque déposée. Ça les pays idéologie na yo. Donc, Na posa que na banda no na po na place na kita nesiko. Na ko nesiko place no ko siko. L'image valable des grands yaya pe à son âme mangwao nengi wana tout le monde est sobé. Mais Léon a ba entraille artistique est sobé. Tout le monde a nani. Alors parce que ils appellent un annonceur qui est mort, il appelle qui se belé puis bando ya et sobe bazo mona ye le rôle wenge BCBG sobe donc maramutu ezayi donc yeza ji baza papa chéri ezayi donc soka o s'éloigner na ye moto ni lumière et que coup finango sobe baza papa chéri non mais ils ont battu belé baza babima pe pananga ba continuer carrière na bango bazali donc au moins ils seront pas mais ils bimelinde bato bele ba kubima te obi ndeko na nga joinga na webisa lo moko ngai avana longwa même na groupe pa ina utaka pa ina bandela ka théâtre na sana 10 ans wana ya formation mwana mke na koli na groupe wana mais avana tika vena nga wana mese mbamba bwasi ya papa bana ngaba bayebi pa ina bandeli pena ba makambo petit mke na utanjili na ya nga baba na epsi vie. En tout cas, na komi na posa na comme vedette. Côté musala na yebi bulo. Na vandi na yo o formenga batu ebele ba ye na kati ya groupe yo ngai pe na former bango mena bimati. Mena comme na posa na yebana. Bana ngaba isobe longo e batu balela parce que na ki lokwa acteur moko do so na yenga ba so na kitineti na kianza wana pona kende ti place ya répétition donc ça dit na yebana bima na télévision te me batu balanda nga déjà ba kritika ngati na répétition ba vidéo ba yebi nga kala ba vidéo Charlie Nungi ayebi masolo na obeta ba papi michopo ayebi masolo to obeta parce que bango bano uta ngamba makala kuna ba comédien nkota ngamba makala biso siko to bima lokwa neti kota ngaba mais moko to yebana santo bima ngade ana yeba ke comédien mo boy nzuzi Charlie auta na ngama makala ko donne-moi les toits déjà to yebana ka parce que ezaki ta mususu ba spectacle mo to banda ko organiser peut-être ya ba club tout ça au mona bana koto ba yebana koto ba ndenge ka to ko la ba série wana ya ko mona ba janspile ba zu ba groupe ba orchestre biso pe na ba théâtre ba no zandeng wana buzu ba groupe ngaba ba groupe msuzo uta ba yolo ba groupe makala ba kota ba ngambo wana ndesko ba Charlie ba nani ba kebele to yebana ata ba maso to benga vrezo ba libandi nani ye komone to bano benga libandi vrezo ba ta gondo mo blebo ye wana to yebana ka mabanza wana za acteur lelo te Ozon panto yebana ba nani ba masa msuba yaki na groupe na ba les ambassadeurs na Lemba ba nani Papa Joe donc ozon panto bana yebana mais tant to ba no yebaka te wana mutu wana za musique to bana kutana biso pe to santé pena ke mais tinanga to bima boye to koma mikolo to kutana boye biso to bima to ba ke nzamba chaka elo mo kati na biso moni nzamba so ati vision donc provision izangati fallait ka to bima to uti loin ba petit to linga ndeli kam na biso to linga copie na biso de ce bazane papa chéri te mais sikoyo tangu na bimi na groupe wana na ye na bipe vie na komi na posa na comme vedette mais petit avait tali komesana menga na tali carrière
biso bato mesana to bitv fo na bima ndapesa nga nzela bike groupe nini yo lingi naaka na boule nakende chic choc loyingi panga diosi mais lokola vie mundweri azalaka vie na biso ya quartier encadra ba presque ba jeune tout ya ba génération na biso nde na keno mona yi psychiatre memanga ta na groupe na bino nda memaka nga nouvelle oyingi pas mangwa donc ko banda nyonso to yango mais sikoyo ba misu ba bimaka abosani nyonso to basali pona ye nga même atande to bimaka epa ya maître pai mais si to kutana na maître pai na ipsi il fallait ka to sande ba fait mundweri na sola na bango kete vie na lingi siko awa na mema makamunga moko parce que vision nga ezaka fona za la leader na tambusa makam parce que to za quatre fona za nga moko na tambusa makam mais petit to sali oni na bité elote yango moni ba vie na nga nyonso tout o nyonso tout na uta to lekana bango tout le monde ezaba o batiki biso bakei na ba o bazali to za ka toujours à bon terme la die sobe na parcours na ye a manka mutute ou bien grand moko to nini tout ça toujours reconnaissant na mikulu na ebité so tam susu bato bele ba olanda balanda ba émission na nga na sala donc c'est ça babilo mususu ko bima même mutu soko bimi bien te bato balinganga ba opeso chance te donc ebimeli kontaka ebimeli pe bomaka obimi bien te musu ba ko bima na idée ga sala ndeyo guerre mais si mingi ezala ndenge wana donc ça dit place ka na palais yo zana na palais wana ka yo moko zo kuta bato mo batonga palais na bango mais ba pesi yo chambola la yo soko zo calculer mkono olingana bima na palais ole na tala ta place mai tangaka aso bata mastic na kangela bango mais yo zo lo bapena ke mkono bima afuna tumba palais ata yo mo même nzambe pente il faut la chango essence faut la chango ka essence to sila yo yaka koya autant essence ndeni ozo mpana liva mote mabe ozo mpana siku ba tubaya na ba calcul wana nde yango wana ça biso batute bino batute mais c'est ça mais phénomène sobe artiste comédien de l'art dramatique à la musique ils appellent trait d'union ya muke voilà oui raison a joué un rôle nini et pas na bino artiste et musicien parce que de mon bino trop artiste et comédien plutôt ana bino na photo la publicité mingi to mona ra ya bande ko moko boy wana bozara toujours wana na phénomène we rason a choix d'abord rôle nini d'important pa na bino we bina epsono elo moko déjà foye bango je ma top oza mutunanga mutu nyonso tu na mukili elo moko azanango sans aimour eza mutu nyonso même atanga na za humoriste mais mutu nyonso tu azana sans aimour na kati na po yo pena ngozana so beta pe lisolo bato basiki ata na chic ata na obeta pe lisolo bato basiki sans wana déjà c'est pas non et puis mutu nyonso to za na eloko moko boye ke ato lingité si okomelo ka dans le vide boye bando yemba ata nze monote moyembi kaka donc ça le quoi net elo moko naturel sikoyo yango zo mona même ata ba musicien na biso nyonso tout ba musicien ka nyonso to yebi nga so muto ayebi singa ke comédien peut-être so abenga so musicien benga comédien na mitung samate et puis na olinga pena yeba abenga ngo na ndenge ya kanisi ke insulter nga ou bien diminuer tondeni so musicien benga comédien oui naza comédien mais siko ya bengeli yango na sens nini po côté msunga pe na oyebisa ye pareil oh ye pas de comédien nini bino ba artiste bino boza ba artiste musicien nyonso tout azan na comédien bango nyonso mutako sote to fana na bango tu ba musicien so fana ya ko sekisa yo ya ko sakana te ozo mpana donc yango monaka ke tozaka lokwa neti to bato moko na biso ba musique ba comédien so otali comédien nyonso to abina danger comédien nyonso to so moni pena ke mutu ana za vrai comédien elo wa biso mais ba groupe akala pesa aki chic choc lo yenge de ngade la radio ils appellent chic choc ya musique na ba Al Pacino na ba nani ne mo pena na ni pauvre nani mangwao ara pe na groupe bango nyonso to minzoto d'abord ezaki orchestre minzoto wela ezaki orchestre
Ça comédie musicale. Comédie musicale. Yango zo mona ba ve na biso ba suplex, ba ve na biso ba danga, ba murumba, ba ngonyo surtout wana ba mbalio sombo, ba yemba, banani ba ngonyo surtout ba fe mangwau, ba ngadia de ba ki na orchestre na bango pe chic choc, même biso. To yaki to koti. Donc biso tout to yemba. Donc ça dit comédien na musicien baza mutu moko zaka le quoi netike ba branche wiki buyi mais bango nyonso tout baza artiste. Yango moni ezala mais mutu mususu ayebi yango moni le quoi neti ventune ayeba yango kete ba batu na biso. Moi considération ezala ka moi na biteka pona ventune yemoko nga netinga na mona ba musicien nyonso tout ba considéranga. Poso potali ngai nga pena na Rwanda list. Pour nous dire na memela makamna poso batika emene ya bino na ba José to ayi pe ba pire petit na ye na ba mpusu na ba nini to ayi ba pire petit na ye ernyo surtout na palais tout so tali même ba Michel ba Victoria donc ça dit to za pena même idéologie Marno Tunga selemba par rapport donc ça on prend ti vie atindi biso donc ça dit ti to yaki ba maison mère ba nini tout ba to ye ba wenge ça on prend nandenga mabete nandenga fote ba musicien nyonso tout ba na eloko to abatu moko na tunyo bongo parce que na monaki na naki be vena bino moko njeli vena biso senado a leli na kombo le roi de la forêt le roi de la forêt pendant que na monaka za trop jovial na bino ba nderonaye mais de l'autre côté au monde avait bande comme super ba artiste ba leli na kombo na ye na bi mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon ngapela na website yoko Vesenado azavinanga pantsangu banini shaingenge artiste musicien na biso azape venanga parce que na âge to âge mote azavinanga menga banda na wera nga ila di esubi na mona nga mabe wera te na ndenga mabete na mona nga mabe wera te na ya lo balikamu mote ke o na moni na nga mutu na likamute na ya obeta liso na yebite na mona nga mabe wera te pour veona suki na parler na ye tout ça la na ye ba boulot mususu pa ko boya na ye mais atalika ba petit na nga ozo comprendre na mona nga na mabe na ye peut venir que nga la di sobe na presta na salle mythique le quoi ya Zénith 2 fois producteur ta ya produit nga ozo pas ver c'est tout la tant na Zénith musuto kutana ka oya liboso ezata musu ba contact na ye na ba producteur mais ngai bayana nga panani ipa weranson ezana ngoka te ke pona peut-être pas yana nga na poto ata asali mutu mabe na ndima eka mais nga komona na mona nga mabe de la forêt mutu ngo pa omona mko yope zela mko mona mabe na yo nde okoluba mais ngai na mona na ngati yo na kana publicité ra wera na mongo yo mbeta oh merci quoi te wana ya babilo mo ba mungu wana ba pilipili osegisa wera fwezwa ya tali mais bokrea cohésion mo boye yo na wera ça c'est bokrea lo mo boye so bo sala sport on dirait biso tout olingalar ata bana na biso balingalar ngana ali apena boye na sola na Israël yo na tonga me père ndeni ba pochi miko yo zate me moi ba ravitaillement et si bon bobenga boy ah au monde apena que pecho olingi mon akoli quoi allez papa fungoma là ça fait plaisir hein Israël Nzongo Gaël Gabadi Israël Nzongo on te salue Noto Bachadrak bien de bonnes choses la princesse Meradi Kamanzongo non papa phénomène non mais ça fait énormément plaisir hein mais lelo phénomène Sobia ota la parcours na yo ota li place au outil ota li banzelo leki ota li place au telemi lelo makomi balé tu te dis quoi carrière na yo par rêve na yo ils a réalisé à combien de pourcents? En tout cas sur 100% donc ça dit nakolo baba rêve na les a réalisé je crois 70%. Sikoyo o etikali wana 30% wana etikali. Donc ça dit so to lobi siko pena kena sale lango. Ça dit yango siko net comme ça le quoi 70% na ezana net ilo côté fona 30 wana ndesiko fona réaliser pena ba. Oh donc 30 ndesina maramba pasi na 30 wana. Wana ndesiko ya maramba pasi. Itapa pasi siko.
bita papa sisiko nde siko na bandi na carrière donc na mukuse nde na bandeli siko yango moni nga na lobaka bato mosusu bakovanda mpe babika phénomène basali déjà trop basali pena trop tomoni mais est ce que baza sur une énergie baopesa susu mais nzoka nde ntango ya obulele nga ndenge nga siko na obule neti na bandi nde na bandi donc mutu aobanda théâtre comédie lelo do ayebaka na mutune abandi na ngai lo donc mutu azwa décision okobanda comédie lelo ayebake tobandi akalkula te ke bango bakomi na suka basili ayebake ntango ye azuka décision tobandi point tout ko Nde comme ça ngala suka. Tala sio tala. Omoni benga tala pe atanga mungu. Tamsu na âge pe bato batalinga trop. Nga bandi théâtre petit. Donc ça dit na mukolo na pepe ya mukolo penati. Pona banda petit siko na jouer nde na ba mikolo mingi. To mimba responsabilité. Siko ba mikolo na bato ba no mona ba père nga de na beta na bango. Siko yo nga mukomo boy na kutana petit mo bo abi nga yo tata mukolo boy. Ngabi tata mukolo neti na ndeni expliquer ngwa ba tu pe na ye bango pe mbamoko o tata mukolo yo za muta ba série mo bu ya ba atala yo azara pour la wiki atala yo sera ba vesha ba sera ba na bi oui na joie na bango ba papa dudu na bi oui na joie na bango mo tant to jouer na bango ngasko na chaka ba maquillage na bimi lokwa koko mais naza mwana na bango ya musika mais obando tala ngande kala obando tala ngande kala parce que na linga kopa ngo avant trop mais nakotala ibeleta msubino bomo na ba massa na bino biso na bango to ba génération donc mabero bi makala yango abimande kala musupa ko bengo vie mais okam ko no ayeba ke to bandi encore ngape na kola na net mwana muke na na ka net bato bo so mais yo banda totala yo tala ka bo o sanja te na bi na ozaka bongo rabi it's a rabi mais ça on est on que na ba famille na banda ko bato belé soka mutu mo bata zanzo to mike esobe donc yo mo so olele mais oui but au moment moi to mike au type moi to mike a lo ngwa kuna esobe mo boy ozo ngondeni te ça la rappelle moi bien et ça la moi bien on a penal oza noté mais pas mon boy ba otanga kombo na o pona mwana na bango to pona ndeko na bango batangi kombo na c'est ça nzambe mutaye baki naza boy en plus nga mo pena ba discipline nga na yebi ndena landela ka correctien ba nini tout wa ba talaka ba age na bataille na biso boy to wumelaka l'épée là mais phénomène ça fait un bon moment, ça fait plusieurs années au commis bien régulier au commis bien à cheval entre Kinshasa Paris ils a professionnel kakato simana ngope ils a ça dit moi stabilité mon familial koto bon son oluba ils ont le droit des pieds. Donc jouer moi beta gauche ou beta droite beta na konyo so mibale popo na ngamo pe les appels intérêt nanga er mo pe na bongisa pe makambu koto yo peut-être famille ba petit ba mambe les amabilité on les a vie privée mais si ko so to développer plus ils a pona vraiment na ndenge ya boulot alingaki lelo oyo na kotala o mona pena ki ba artiste musicien sans blague ata ba okoma na balar ba pays ba parler ba tout mususu bazwaka ba bando comparer un tel boy ya l'équipe boy mais ba massa pena ba bosser et puis ba to esprit misi atikate misi ebi kenga vi nanga ezandule et puis na ndule yango epesa ngalar yango esa sanga makambo yango evandi sanga na zala star mais ce biso côté ya comédie tolinga bulo na biso mais côté pena ya ko kota pena ba makambo boy belé to na bolimbo nga sikoyo na vana bandoli seto avant ba mission trop na yebi ndeni fonctionnement na bango ezala ya ona linga pe côté na nga pe za kota ko lamuka nga la musa mamba comédie fort tinde na ye awa nde na umona ka ke bandoli zongi ba musique ezobeta yeba yango ane o coviditi to ya na comédie awa nga na lobi on émission na yo mais tango esa mandengwana bino boza pe na courage atana ba 2025
boye bisa bato pena ke te to banomona na ba début année la die sobe mutayaki azobeta be mission azokota bani bango na ba Clément Kadogo bazali ba James Mabiala bazali to tamona bango ozo mpa na pena bato nanga otam susu peso na ye na lobi pena excellence Didier Boudimbo pona yebi ke il a de gaz et du pétrole aza puissant na yebi ke ba excellence ministre Patrick Muyaya to sola na bango to abana mboka ba bana mboka ba sekapi bana na bango pe ba seka ba famille na bango ba seka to bi ke to ana mboka poto mundela yebi place ne ya cha comédie so to sengi salle moko awa eza bande ko ba comédie ba na poto ba sia to ba comédie ya makasi one man show na one man show so to kati kota bela kuno mona ba Anse Luzolo bazali ba Mike la Duchesse ba comédie ba Zigora ba bele pe ba zape pa kotoana ba mo pe ya ba na papa Henri biso ba papa Henri RDC pe wana nde to za wana o mona siko to sali siko équipe mo pe na ya to zupe na ke sai ya zawana vidéo ya zawana pakalo ya zawana ladi esobi to zupe ba to mama Kalunga ba mama Mosika wana ba ni to ça l'équipe na bika te ke list boy kaka nga problème ngeza ka comédie sélection yebisa ngai producteur opena ko chaba lar na ye est-ce ka okufa mpiaka bato nyonso tu na otanga wana boni yo na ba parler moko na poto balinga bango bino ba polyvalent pourquoi t'as pas ba pasteur pourquoi t'as pas ba non pasteur nazo yebisa bato ba obimisa mbongo pona obetsa ndule so ba mission opena comédie ba regretter na bango eloti tozali ba parler nyonso tu balinga c'est là phénomène ozo mpa c'est là on continue so oyibi kama kansinanga c'est là yango moni ba démarche ce qu'on ngana zo yela awa nazo beta porte pena nazo sola na bato nazo pena ta ko sola monika ndena lobi boy so na lo bango boy pona émission eleka bato batala c'est que na bato na kutana na bango na soli na bango ozo mpa na soli na mingi pe ba moni ngo za vrai boy ndeka na lobi boy muto nyonso tazo la na émission na biso ndeto eleka boy nani yango pena lo ba te phénomène tike ya fobu tena limite mon maintenant c'est le mot non si tu es d'accord avec moi pour qu'il na var pour tozonga la die sobe ouais si to soli to bengi var elle va siffler beti var yango tande var et biso le 20 avril, il y a beaucoup de dates, le 29 le 21, Ferrigola, Adidas Arena, fallait pour pas, était à eux, au PC Mbonia à Botoli. Ok, on a Bordeaux, et puis on a abandonné na Lyon, après qui on a Bordeaux, double arena de sous. Voilà. Musique et Kangamaki, comédie, puis Mahambébé Kangamaki. Le bande de musique, Bazongi, c'est parce qu'il faut Bazong. Trop bien, moi, Bota la bombe. Comédie, Nino, les lois, vous appelez. Au milieu de ma sélection, c'est bien beau. Mais na bino kaka likambo tia date pe kanga bino mais so nga na utaki le 17 na uchobeta na mie arena ya mie na uchu ça spectacle na nga na ami donc na yaki awa avant na kotaki déjà janvier fallait na zala awa kana préparer spectacle na nga mais ba benga nga rapide bulumo benga nga na bimaki mais na salle na komikin na ye kozonga susu pour date ya mie ezaki déjà date le 17 wani yaki date te yaki date na utaki na poster na salle spectacle nanga donc on a déjà que ezama mumo boy on olinga tant on a mona du Cap la merveille fali tant on a fait rigoler ils ont ça un plaisir à tout parce que bayaya ala il fallait dernièrement le bique nazo bisa ba artiste ba jeune artiste ba nini tout ça donc ça dit la place où laisser la musique faut musique comme on laisse ça bien peut le laisser comédie peut laisser ça mais c'est ça botongi pas la comédie à lobby pena que pas tant mususu aza conscientiser biso un peu ba nani artiste oso mpana soka kangai maboko ndazo sa mambo azo sati faire gola soka kangai maboko pour faire pe bato musu bakolo bakake loko afali abetaki arena ye pa lingi abeta arena te donc ndenge za wana eza musala na bango baosa misala na bango ya revivre na musique ya revivre na musique cop na bango do biso pe cop na biso eza comédie nga la die so beso na kangi maboko moyena vivre ezate ngai en tout cas idéologie ya bana mai nga na buka na ate kutu na boy na déjà espoir banduliste na buka na ate na yoka personité et en plus na des comédien
comédien muto soni donc ça dit ba katae donc ça dit moni tangu ba d'accord non milical donc biso kutu soni ya lati ponga peno ko sa liboma spectacle na mama bokilo ko sani oyo vani na kiti liboso o mona pena na so le comédien live akuti na bureau no akuti na bureau na isa cop na buka na te nazo féliciter ba ya no féliciter bango no féliciter bango nga pena na boye nga na mona bango ba master nga ko to mamba ki golwa na ki wario na pesi ba golwa mbote na pesi ba wario mbote ozo comprendre mais biso to ba golwa te to ba wario te nga e pas fali na wario te e pas faire na golwa te donc ça dit naza masa na yi naza masa na yi parce que to uti to bandi on attend to zo bima papa bon différence ça ka ko ye mais to za pena dans ba génération na biso na bango to ba na wenge génération wenge biso na bango to ba na wenge donc si ko nga pona nga ye mister donc ça dit so na soutenir ma problème nga ezate ke ya kozala contre mon côté on a ebikete o bana mai na cop na bango c'est comme ça na félicitaka bango lelo bazo mata même biso po okoyebisa te ke so na bi naza mutu afali mais naza mutu aférité mais nga naza comédien faut naza au milieu du village parce que bango mibale balinganga ba fanatique na bango mibale pe balingaka na ebisa osiku ba fanatique ya fali balinganga naza na ba fanatique ya bagolwa na ba fanatique ya ba wario donc siko na kati wana nga naza comédien donc bango kutu faut ba yebisa pena te botika mwana bana mai eza normal oso mpwana batu msu balingaka nga baza bagolo bamsu balingaka ladi esobe baza bawario donc na mukusa epona nga na olinga bango mibale asepelaka na idéologie na bango makasi nzambe pena sunga bango bakende su liboso okutu baosala eza yango te bamata lisusu makasi est-ce pas fair play ou est-ce que bazong c'est la rappel bino na ndenga comédie l'artiste musicien bazong c'est la rappel bino biso tobeta na biso masolo ba musicien na liki na émission na nga na bike naza libre et puis mutakanyi nga te ni mama na nga ni papa na nga te ni ba famille tout ça na bike na linga bango mutu oyo sali pe plaisir mukomsu na bike bango pe balinganga mais soki pa betil so na nga na ndenge mo boya ato apena ka comédien na biso na kata ya dese le kwa be so be wana et ça nga pe plaisir na vande boy na moni bato pe ba biso ok te mutu na pe alobela ki yo ça po to pe ba artiste ka ya mboka ya bango po yepe mutu akotombola nga ozo mpana na sens wana mais un phénomène est sobé quelque part est-ce que langue est zappé parmi les barrières par rapport à la comédie na biso je m'explique. Et l'autre, moni pe jeune frère Nabino, artiste Herman Ami, c'est Nathan Akombonaï. À ça la comédie, na na lingala. Ils appellent na ba comédie, muso so à ça la en français. Ou tout moni pe na ba kan awa, surveiller les fleuves et côtiers, et tamo les côtiers passer par là. Est-ce que quelque part langue na biso to na ninga comédie, na musique na comédie, toujours te ka yango comme il se doit te, yango ils ça la un peu éthique à la communautaire, mais tout s'intégrer le rôle là-bas. Nous avons pays mususu ba nigérian ba anglais na bango ya bango ba nous ba Afrique ya francophone ne ko wana kuna ba Côte d'Ivoire ba Gabon et tout na ndinga français ils permettent que bango ba envahir biso to envahir bango te mon cher na website yo exactement question na no ya langue te ça question langue te pona osala spectacle to nini eza question langue te spectacle to komango so na peut-être na spectacle na ngamuko boy peut-être na osala na France par exemple natala bi que ça va ndenge ba sali singa production oyo na prester vraiment plus de fois communauté nini on comprend so ça on est lo moko boy peut-être ba lo bia to ya wana papa basangisi ba tuto beta na jonga na koma ba spectacle belé te que la die sobe ba observe so production mo boy na jonga par exemple au ça soirée mo na jonga na koma spectacle belé te na oyaka na ba masolo oyo na yebi déjà na cible déjà cible déjà public on comprend mais sur les spectacles mo ba yebi singa pena ke ok ndenge za boye net ba les ba ivoirien ba rozala ba camerounais ba rozala ba ni tout na yebi ke ba rozana problème na prester lingala nyonso tout on comprend dans ce spectacle lingala plein donc déjà on préparer ba biloko moko boye oyo peut-être on comprend pour déjà camerounais so nga ya spectacle na nga la di sobi
donc na mutu na ngana yebi déjà que ana congolais mo ba ozana donc ça dit na ozana ba biloko oyo na opeste et facilité ko yo ka yeba déjà que aza pe à l'aise à ce qui ça tout na mutu donc yango to benga pe ba biloko musu to posta bilingue on prend oye moi French moi nini mais son abi pe que spectacle mo bo na sala ngo ezaka spectacle eza nini de to baka stand up na lisolo mo na betara boy na lukita musu coach mo to préparer spectacle pe ba préparer ndenge joueur a préparer un match na zuyo ta mususu na préparer na komi ba spectacle na nga papa na zuyo lokwa coach na nga to caler yango donc on a 45 minutes de prestation ou bien on a une intervention à 10 minutes to ba 3 minutes pesa là donc juste ba caler déjà ba caler spectacle na yena prester na za libre ba mise na biso bakenda ba beta la musique kuna umuna penaka ba ivoirien ba ye ba nani ba camerounais ba ye ozo mona ba pays nyonso to wana ba yaka wana ba yemba ba njema français et puis ma mise presque bazaka na 3 français oh ba yaka seko ozo comprendre. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que ça va? Applaudissez tout le monde. Donc, on n'a pas. Les bons en l'air, ça. Non, net, comme il y a 4 mois, on prend. Mais après, si. Est-ce que vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? On prend. Donc, on a mais biso quand même, pour ça, la penza spectacle, au monde, la communauté, bazawana, penaka, on a camionneur, banen, tout. Et comme il y a un problème qu'il faut caler, biso to kala. Mais c'est parce que la mélodie est ça. Nous avons dit que le rythme est. Et puis, biso na one man show, ezate ke o muto azo betelo koko. Donc, ça dit na ba koko na ba sonyo, ça tout yonde. Yango mona pa ta ba yaka pa ba chope na donc ba tu misu tu etalaka. Vous avez théâtre de verdure. Ils ont voulu facilité, mais ils ont un problème de langue. Même biso to posta na ba goût. Baloba français est non surtout mais spectacle donc ça dit ils ont calé. Parce que la place on a besoin d'improvisation. Faut qu'il y ait un texte. Faut qu'il y ait un texte. Babylone sous net ils ont avant que nous presté faut qu'il y ait un texte na yo qui avant. Après tant ou répétant donc faut ezaka ndenge yo yebisa ki ba. Donc c'est ça. Ils ont biso to bang raté qui a presté pour la langue bani tout ça nyonso tout. Maintenant on dirait politique culturelle na biso pe ça va et jouer en défaveur ya ba artiste na biso parce que Nigeria lelo asali industrie musicale oyo rien en vient na ba pays nyonso Afrique. Le Nigeria za plaque tournante. Même si on a artiste ba l'équipe bango lelo ne ba prester autour na niveau du monde. So qui na cinéma kuta Bollywood des wana. Nollywood Bollywood ya ba India. Nollywood des wana c'est-à-dire ça penza industrie mobimba. L'État investir ba moyen yango ba produire loko ba bimisa biso to tala wana ils ont envoyé biso tina Congo. Chez biso ce ko ba talent oeza ba talent pe des anango. Faut bezara ya politique culturelle et puis na ba moyen. C'est juste ça le problème. Mais bah talent peut dire ça non. Mais phénomène est sobé dans l'ingato c'est tout qu'à bon bonté sans pour autant to évoquer le mot. To betel solo ah vite il m'a demandé zalaka koto mangwaou koto to kangi ngolona ba Paul na ye koto yo nini nyawa le chiclé. Na sayo batana vinga Dios na mangwaou. Ezaki mabe. Ezaki meno pesi mbonya wa botoli. Double tendance wana ba. Bato wana basala ba gaza. Gadia dia mangwaou j'étais. Voilà. Ba renia ba vena biso ba siatulo yo zo mono yo. Voilà, c'est une époque wana. J'allais dire une époque wana. Bato bazaki confronté, mais ezaki na ba limite moko boye. Ezaki na mo respect pe zalaki. Bien ki ba oyo kanate na ndinga art boye na boye, mais ba limite zalaki. Mais lelo phénomène sobe oza moko pe ya ba doyen na monde na bino. Bino boza bon structure moko oyo ekotaka partout. Ezala ba chrétien, ezala ba musulman, ezala ba croyant, ezala ba athée, ezala ba ndoki, ezala ba nganga, ezala ba nani ba sango batalaka comédie batalaka bino. Mais qu'est-ce qui fait que lelo na monde actuel ya comédie to longo est-ce qu'on a paramètre wana ya ba guerre loyale et continue ba injure et continue ba insulte et continue ko boire que na ba malade to mo na phénomène wana comme une tendance lomi balé d'un côté tout le monde a battu ya bande comme ça ba battu ya sila tout ba on pena bongo bande comme ça battu ya belle vue de loko wana lelo na comédie na biso est-ce que ils a ko honorer théâtre ou bien ils ont ça théâtre cinéma en tant que doyen ya bango nyonso on atangi wana
te na ndenga mabe te ezokitisa ekitisa en tout cas ezokitisa fort yaki te kote moni bulo na biso oyo tozosala oyo ya basérie mo boye bato baoloba biso kutu biso na bandako ya bato tokotaka ke bamusicien oyo babetaka musique moderne bato baoloba na biso yango bape na biso ke mais esobe eya na bandako ta mosusu tolobi ndako oyo basambelaka makasi ndako oyo baza na bango normal tu ekotaka nango mais ya bapale mosusu omona ata biere oyo ekotaka te bamelaka jus banini tout ça mais biso bacomédie na biso na ndako bamelaka boki tokotaka na ndako oyo bamelaka bajus tokotaka mais sikoyo balobi ke bamusike na biso ta mosusu bandako oyo bamelaka bajus so ozokomprendre baterme donc cetadire oyo bapriaka danger omona ata mosusu mpo baaccepte musike ya ndeko moko boye te biso toyoka musike wa te biso oyokaka kaka bafrère en Christ mais biso na comédie toya lokola sans frontière donc tokotaka partout passe partout ndenge tobanda oloba mais lelo oyo so bakoma oloba mpena ke makambo oyo baosala baoedike biso nini tosala nini wana tokolisa to toboma ti ngai nazalaki na président Caleb toyaki na gare du nord tomoni bamama moko baye mpenda boye wana mais papa estce bokosala boye te mpona bandeko na biso mpe tosala yango befort nini te ezosala yango mais yelo mosusu ta mosusu eza nango cope so mpe ezopelesa nango sikoyo yo opesa ya lokola neti ke ndenge eza boye yo kreye cope nango moko boye omoni mpe ezofuta yo omoni mpe ke deja boye popopopo sikoyo moto ayaka ape so conseil mba moko so otali eza mpona intérêt na yo oyoka na yo mpe te so olingi oza comprendre mais est-ce que likambo moko boye oyo ezali lokola neti cope ya bato nyonso tu ekokufa likolo ta mosusu ya bato mibale tolingaka bango nyonso tu epuis ntango bango baoyokana te na place esepelisa bato yebake bato balingaka bamona bango baza bien eyepesa bango kitoko te so bakoka koyokana te ntango mosusu eza bamakambo bango mo bayebi biso toyebi te me ngai ekopekisa nga te ke nalinga sila to nalinga belvie mpo bango mibale baoyokana te nga bamakambo ezalaka oyo na oyo baoyokana te natika moko nakotela moko na otala eske nayebani na ye to nayebani na ye naesenge problème nini nga na yo nango na ye mpo ekopekisa nga mais eloko so tobi toyela intérêt ta mosusu ya mosala oyo tosala bameka na okotya na se parce que toyebi bango bazalaki ensemble ozo comprendre nga na déjà si toyebana ata toswani lelo mpo lobi toyokana eske fo toyoka soni te mpo si toyebana ozo comprendre so omoni ke koyokana ekoma problème c'est que yo oza na eloko oganye nango nga mpe naa na eloko na oganye nango eza yango su problème na biso te ya nango mpe problème ya bafanatique te ekomi siko problème ya bango moko mais eza mpe manque à gagner parce que batalent mibale wana donc en tout cas nga na koloba mpo wana mingi te donc nayebi ke nzambe akosala grâce baoyokana na bango parce que baza déjà basœur bauta mpe esika moko bauti groupe moko moni babilo mosusu tosalaka berere lelo joe na websa yo tomonaka lokwa neti so baokumisa ebele okomi loko edingwe mais lobi moninga azala te nde siko okoyoka mpena occasion mosusu eza te kosolisa moninga mais fo tozalaka bien toyoka so problème ezali tobomi moto toyokani parce que lobi okomi obeta lisolo tali mpena azalaki boye mpo na nga toba te okosi biso nyonso toyebi bwanda oyokana te tika obongisa makambo mpo lelo aza te vie na biso Chaka Kongo lelo wana akoti mabele eza mpe na bato mosusu mpe boye mais lelo Chaka Kongo akomi mutu malamu na monoko mosusu babengana ye mosusu babengana moyibi mosusu mais akomi mutu malamu na monoko ya mutu nyonso tu parce que ate so azobanga ata mosusu aobimila ye ozo comprendre kasi parce que so tobiso mutu akufi baloba mabe nete peut-être aobimila yo ta mosusu bakokoma obanga yango mutu to aso na langage so mutu akufi akomaka azalaka bien ntango toza vivant toyeba koteya bato bakaraktere na biso bacomportement so ntango toza na bomoi eza malamu mingi koyokana te oyokana te na bino omona biso na basaisai wana saisai asala succès na ye jadi so basala succès na ye vie de loin succès na ye mais toa bamaster tosolaka vrai todiskitaka mpe surtout cope alar ata 10 fois na ngai etikala te lobanga mongo na bike yaya
ndeni tocha carburant tokende coopération mo boye mais ya komela nde esimba te ponga mpe na koza na esprit te na mela moninga na vai nanga ka boye la eza ya biso tu na bule kaka nalekela bana mai nga aza mokolo na bango na age mais soki mpe na likonda moko ekomi na maboko na ngai ya kokabola donc ntango na osala bongo na opesa oyo yo na mukuse yebake na oteya yo mukoyo mpe ekoye pano komeka na yo te komeka kolekela ngai ozokompoa sikoyo babilo omingi ekabolaka bato eza bamakambo ya balare wana so boyebi kobongisa ngo mwa moke boza na baproblème epa mibali ma elo mosu ekabola bato apart lare ela mpe mamba banzele soki nayaki na mwasi namoni ke yo okomi na ye mwasi wana yebi ke ngai na yo toa bakamarade mais azalaki na nga akomi na yo donc soki eza camarade te eza nde mwasi nakotika te d'abord nakotika liboso mwasi nakotika liboso mwasi po nakotika ye parce que ye ayebi nga na yo toyebani mais akei na ndenge obatama akei na yo mais yo mpe osali nko oye mpo nga na mona yo bozalaka na ye donc seke nakotikela bino mibale soki to banomona mikolo nyonso tu te bovanda mpo na bando peut-être bando kozene nga ata mosusu keso naza wana boza susu nga nazalaki na ye na bando kima bino mais soki kopa lar na obenga yo basa yaka tosala lar yaka tosala lar tokabola mais tomela esu te tolia so ensemble te c'est ça maka mosusu ezalaka te ke fo bobomana nango tout ça to oloba o abotoli nga mwasi na nga mwasi no mutu ni ayaka na mokili asimi mwasi nde na liboko tokei kutaki ye mokili oya kokufa pambo kotika bango bamisusu bazobotama mama esika mpe ezoya te babilo mosusu soko omoni moto ayebaki oyo aza mwasi no alingi tikela ye peut-être ye akanisi yo ozalaka na diamant moko boye ozwaka otamboli nango bato bamoni yo éclairé alingi azwa yango tikela ye babi nyonso engengaka eza pauni te ta mosusu azongenga mpo aza na yo tikela ye tokoma binini. Merci beaucoup Phénomène de sauver Toro qui est sauvé à la fin mais projet on a bobandaka kitoko na masalanga trésor tambe pour passer R13 bobandaka projet kitoko mais aussi que sont rendre quelle intention te en tout cas na yebi kendengo beti yango boye yepe mba moko esprit la muki ndenga pe esprit la muki mba moto landelana parce que ba makambo pe ya moto ulandi utiki ulandi surtout ngana landaka makambo bele pona ulam na charge makasi joye na charge makasi poka comédie kufate to bunda mukolo na moni ve na ngasi atu na landene miswa zolo bapena ngana lela ve wana fort parce que za soda batu musu balingaka ke mutu mwazo mona na te ba lo ba te biso cop na biso eza yango yo lelo bandeko nanga na mona bazo la musaka côté na bango ndule yo kanisi fali pupa autika kola musandule ayo la musela biso comédie aza comédie aza musicien biso monde mtuto la musama na biso faire gola obeta musique na ye tout ça pas aza musicien berité wata ba obeta po bazali ba musicien tala kutu ba vientone batikite ba beta ka ba jibe ba kofi morote yango anezoe bon soko biso to tika musicien comédien mo so abimi lelo ye mo tan oya ye bake na bandi na isobi to bandi na diabo nazali mutu mo kuto kanisa kana eteke ngam kuno yo ka pena comédien mo ba pena ke ba fe wana te balo bande to sali trop mais balo ba te to sili poto ko sila ndeni da kutu na comédie ali tant to kola boy makambo ezo kola tsusu mais les zo baksama ngana na batu na ngamingi to kana bango ba patika besa yo ngaso na vani na batu na ngana solo aka mamba ba docteur Mugisho to solo bango na ve na ngamoko boy atika ngati ye to benga ya ali $1 la te ali ape euro la te oh ya moto te yo zambota ya moto ka te yo zambota ai fanga pe ladi moninga nana masanga ba boss na koza pe na milena ngape boto vana biso ba boss na nga ba to ba na biso to beta masona biso to sa ba projet na biso ndeni bambongo na biso to banokoli sangoka mais so moni na benga bino mo boye boye po biso pena to yaka ba video ba sai biso no so to sexy bango to jupe logo to kiabi po na yebi ke musala o izali kabona bi
donc il y a pesa au kabelo au peso na conseil c'est bon ou bien de aux ambrota vous comprenez donc les gens batungo ba encourager biso donc ça dit to kotika kopoti c'est batuna yo nga pe na bossa na pété petit frère na ngai kancho goyanyama mais akomane ka jika Jogo Zingzong le prince de Barombo Jogo ballon mais akomane staff akomane playboy bon habité vino au Zingzong wana ba foule ba jogo foule ba mutu ba tela zona posa bale hein habité tanda liste bafa te ngai na ebike fona sinale venanga azala awa mais c'est comme si akolanda nga pe bo comprendre que nazali awa venanga moro kiika ya moro ya biso ya moro kiika et puis ya Gérard Basilwa ba pena ba venanga pena nda na koli penda na miso na ba ba bi epecho za comédie tana ko lela ki bébé na inge donc voilà ba venanga ba Gérard Basilwa donc na bosanité ba ya na ngatongo ba ya Malubadu nde na lobara toujours ya James Mabiala Mungali Yoji donc Olivier Lunianga ba Guy Foulard ba Wami Miguel donc ça dit pena santé pena que mkono lo ba pena spectacle na kacha miki donc nanda ya na batu moko asir o ba ko kangana ta côté kuna déjà c'est tondi après siko ba o ba linga biso donc ça dit phénomène yemo aussi aye na batu o ya tout le temps on pa ba Wami Miguel donc na mona ba nanu nzao côté wana mususu na mona ba nani bazalia azaki mayele na chaba on a papier peu qui mate ba Guy Basket on voit ba Guy Basket Yves Pambani on a pena mutu nanga ba Kamsi Schengen ba Flori Lubaki les Bogards ba Ville Pambani bango nyonso to ba Dadi Muzungu wana to ba staff phénomène on a pena za kuba wana kutu nano ba Paris kanan donc ils ont mona ba Nikens Bayaka ba Trésor Ngando ils ont pas ba Bob Dientomba ba Diezola London City London City on a biso ya palais Mbuta Konzo donc Konzo inki Mbuta Konzo c'est la jeune frère la biso Dadi Chombo on a vina bala chango Mbuta Konzo inki Konzo na ebisayo Mbuta Konzo je te salue mon cher Mbuta Konzo Mama Yuyubita on prend ba R9 Roti Dianyongi Fisto Dianyongi on pena bato tongo depuis ba base kuna nji boss Gino Badol ozomona donc bato wana nyonso tout bazali donc to lota na bango ka bandoto to la bango pongité ndeni ni comédie et la mukaka na kacha bamboko vieux ça tout déjà ça na pointe et puis venanga ala tout à d'accord so petit na mutababul parce que vieux lo mo boy en tout cas te petit na ngana bike asime to zali wana to ko donc ozomona ba Didier Muzele excellence Patrick Muyaya azala excellence Didier Boudim la du gaz et du pétrole venanga Georges Batwa Jebel multiservice Doudou Mbis poisson masana Mbote Belé Bosani petit non leader à Messi soldat wale qui m'ont très leader à Messi soldat to bomeli moto en tout cas ba wario ba gaulois tout la Messi na se tout que kaza katikati asa bulo na ye mo pe msusu aza katikati mais phénomène en tout cas ça fait énormément plaisir on a plutôt souhaiter bon anniversaire na petit na yo pe David Angalé le perfectionniste ouais David Angalé le joyeux anniversaire mbotama et l'amour David ayo yango wana David Angalé le perfectionniste Bodrin Zongo Didier Nzongo Didier Nzongo c'est un individu de mon collègue artiste chef de famille par force Didier Nzongo Mokonzangaba donc bango non surtout baba noko nanga banoko José Nzongo banoko Ambraz banoko Blaise Nzongo donc baba noko nanga na bosanité BBC Nzongo na biso Gelo Nzongo ba Junior Binotu ba Platini Nzongo boza pe belé ba Nzongo boza ebele mingi ba ya Alain Nzongo kuluto baleki muta forme mususu ye wana donc arata Nzongo ba bosanité famille Nzongo bino surtout la Nzongo makesi la Nzongo mo pe na mibwaki la Nzongo la Nzongo mali Nzongo na bela Solange Diata ba Bruno Zigura ba Masato José de London Sida Bilele pa ozali
Phénomène, tout comme on a vu on a mais programme nous a encore pour combien de temps et puis programme ni nous on a bref délai. Donc déjà awa avant abima nazo betabe la vendredi bana Belgique. Nazo talno ba Masato ba Igor 2000 non Igor Azakoto. Président Mimi Béton. Président Mimi ayo yango wana. Ah ça va président de Vos hein. Pas président de Vos bino tu ba ya Jani Fai. Toza bino koto mais na oka chapenga mbabela. On appelle les Yanda ça. Les Yanda ya siko na mincho aza na bela. Nazo landa bango kuna parce que James Mabia la Playboys anniversaire na ito kendo fetango kuna. Donc tozala wana staff ekuba vraiment avec maître Shaolin Père Aleki. Donc tozala ba maître Kabo Akabo donc tozala staff uzapena ya okuba. Que batobere bazo zelanga kuna Violette Dinganga kana sikre donc tozoya dobino tout bon mon apena Dinganga on bela Dinganga je te salue Violette bela Dinganga sikre donc bino tout tozoya wana pona staff pena ya James Mabia la tozoya fêter anniversaire to kuna bakema kadogo staff kuba biso nyonso to ba Corinne Bambela donc bino tout fan même aussi na biso. Voilà. Te souhaiter en tout cas bon séjour dans l'espace européen. Ti ozon en ambo quand tu as vu qu'ils ont une équipe monene base là où mukumba penza na Congo wana. D'ailleurs ba père de famille oyo ba dépendara. Na musa oyo yo pesa par rapport à entourage na et puis na groupe na. Merci na passage na yo. Vraiment merci Joël Mutunanga donc na leli yango fort. Tu talara yo. Kitoko. Et libota. Et tombera jamais. Matika Bessa Guillaume Vangi. Merci beaucoup. Tout est bien qui finit bien. On est pratiquement arrivé à la fin de cette émission. Michel Combe, Aigle Royal, encadré des sorciers de là où tu es. Je te salue, cher ami. Merci également à Refred, Monsieur Lenoir. Merci Nabino tout Botali Bisso de partout. Tu es la mère Arieto. Mère Arieto. Mère Arieto. Et puis tu es la mère Vouf na Sarcelles. Mère Vouf na Sarcelles. Ah, chez vous, on a toujours un mot de Malili na Sarcelles. On a possible de monter, on a Vouf, on a bien des bonnes choses Nabino. On est pratiquement arrivé à la fin. Marno Tonga, derrière toutes les caméras, ainsi qu'à la réalisation. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Et tu n'as pas quand même. Clément CM Kaka Dogo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Pichou Manang.